Salut Nabino Soto, vous savez là, on a www.clebois.com. Ça dit, la série continue. La série continue, l'accès Bino, le roi de la forêt, l'accès Bino Fali, l'accès Bino Adolphe Dominguez, l'accès Bino Didier Lacoste, tout, Bazole Kaleka, Awa, na clebois.com pour tout l'année, ma papa. Papa Azaki, Bobo, toi, Nolinga, tout ça, encore toujours. Là, na clebois.com, tout ça, na Bolingo, on a plutôt au Salayango, Tinasuka. De la nation, un bon tonton, l'homme invisible, Papi Guéné, Pichu Mangaya, et pourquoi pas na Ndomba Simayasi, donc on a Moutunanga Kati, Ndomba Simayasi na France, et na yopé les sous-moutou, Ozobingango Zoloba, pourquoi Papa Kokende Kaboué, l'Inoko de Benoît XVI. Inoko ne Benoît XVI et Junior Touareg, Berle Baou, Bertin Domi, Eric Maïndo, Chancel Mbema 2002, mon ami personnel, Olbaïnanga, Ozoapé Matanga. Mais aujourd'hui, je suis avec Bato Bazaki sur place. Bana, proche, ya Papa Wemba, Oueba, Saranim Salamoko, Ouye Moura façonné Bango. Apesi bango occasion, apesi bango chance. Naima bango déjà une fois, bo pesa bango encouragement na bino. Mais lelo, nazana bango, nazana Dora, nazana Maria. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Maria, ça va? On peut pas dire ça va lorsque ça va pas. Bon. Trop le caca, tout c'est le foutu, tout ça va bien bon. Ça va t'es. Ça va t'es vraiment t'es. T'es. Ça va vraiment été à majuscule. Voilà déjà tu vas nous comprendre. Mais vraiment ils étaient pour tout le Sahara rabat. Ils étaient pour tout quand même moi la réalité. Dora. Bete so moi di solo muke. Ils akinde. Ben en fait ma mingi ko perdre vraiment azakinyo so pour na biso papa un biso. En tout cas, nous avons même yoloba. Liwa salama pour nous surtout. Tout perdre Azaki nécessaire donc Azaki vraiment donne habiter son alobandeni donc. Papa Zaki en forme. T'as même colonaya akufa ki bino mo bomona ki na ba TV ndenge leka ki vraiment nazangi ko yoloba. Émotion sur émotion. Maria. Avant papa a matana podium. Bozaki na esiga moko avant le mabino bokende bo matana podium journée wana makamni no bosolena papa oyo lelo et au se rappelé bien papa non le bela bisuma mabino ko boya yebaki bon journée wana to sona papa te pour to mona na kinika to ko tellement te le bon to zena papa bisinga ma oyo munene boendeni na se papa nena munene te mun masanga de so munene po papa yebiki ngana no mina na masanga asinga la personne m'a sango raté on m'a sandi comme ça bumné c'est papa té ils ont m'a sangati ils ont na ils a santé yo ba té m'a sangé dans la levir ce qu'on a comme est-ce m'a sangé dans la levir abi oui m'a sangé dans la levir mon papa dans la levir pas tous en monga bateni auto lata en concert ainsi so bon pour na deux personnes bon to qui na un hôtel naza on a pris ça minombo na libéré bino et puis na chayo ya na shoba mané apologie ayoya parce que na papa bakina papa papa kuta zesi biso tisiko na tongo na ngo atinde sepe mutu na kepe to kepe concert na pourquoi tous à la loge mon papa balaxi loge na biso aboyi akoti loge mususu na koti pe na bitene kena côté papa za na komi côté papa za na koti papa melati asinga bino nyo histoire na matana pa de bino faut boza na scène eza nzemo wemba te yango mona même si je suis toujours na scène, pour me rassurer que c'est bon donc. La volonté de Zambie moi ebi, ma bon Disney donc rien à dire. Na habité na likambo nani akozwa courage. Weranson Oleli. Natia miko pa Adolphe Oleli, papa chéri oboyi koloba. Fali oyo koloba te. Donc tous à uni parce que papa oyo a choqué biso makasi. Mais Dora l'air bonne kobina. Bon, paluki maman na sima papa kwei émotion na yo et ça qui on est nabi et ça passe mais quand même ba te belé ba benginga babi il faut na luka bino bana na ye walinga mingi bolo ba quand même bon fait on papa kwei qui na scène
tant na yota na moi papa kwei donc na mi eba isusuti na kitemba mona podium ba mo na répéter ko ya pembeni su nde bando sapuye dona ko ka kite ko maîtriser émotion wana na kite na se bando sa prière na se après nde ba yozo papa ba ki na hôpital nde ba yozo sa sur hôtel donc exactement bon donc papa ko fait na hôpital papa akoya ki na scène tant akoya ki wana to yeba ndeni so akufa iba kufa ite papa akoya ki na scène tout monde ka papa akoya ki na scène nga ba ko benga biso na 8h 7h ba confirmer biso ke papa akufi na scène to rolo ba te papa akufi te po to ba nzambe te tout monde papa koyi mais ba ko informer biso ke papa akufa ki na ba ba benga biso wana voilà. Bana batu ba bina bango le problème té mais n'a posé quand même question na bino boluba ina posé na bi que wana eza vraiment donc na niveau na bango té et puis na niveau pe nga pété mais le roi nga na nga muta presse na nga moto na vérité bota ba chéri pe susu Maria ba rumeur circulait partout mutu mo ga ko cha micro na susu ba besa ikara Pierre micro, monsieur Babia Gocha micro, et puis le papa Koufi, il a quoi plutôt, mais toi n'a pas longo l'ikara, micro. Oui, le problème c'est quoi? Le problème c'est que papa a quoi micro un peu, asimba qui a quoi qui n'a micro, battre les missions avec un tengama. N'habite sur ma image, je vois qu'on dit papa est mort, papa est mort, quoi c'est tu vois donc. Bah, ma lobaka pose ezaki micro lead, ezamakas. Donc, tu ne peux pas savoir que nous sommes en micro et bima pour pas signal na télé, nous sommes kutu mi chanteuse na biso ben ndele ngala longola pa tsango mpanzi po wana rocha nde yaye alongoli yango ezaka caméra net filmer biso muto le kana kuna net mona venda de kana bobo moni ete mais boki kama kela verni alongola ki micro wana kaka atango juste à côté donc kitana ngote po podium ezaki mulai bo mona ki obino monde ezaki kitani na ngona ngote c'était mais c'est moi c'est ka wana na podium le rebouger na ngote donc enora ba vérité bimi biso na bino tozaki vous comprenez ezaki donc mutu wana aboyaki bayoka makelele oyo ezo makambo ezo se passer na podium comprendre ezaki bongo mais azwa bino temps mulaité parce que boza na douleur na yoka na bino kutu place bozo fanda donc malgré baboyaki baboye koloba baboye pe koleka mais tara nga dora tukomina suka mokili mobimba baotala yo na ba fanatique na yo na ba fanatique à vivre la musique na ba fanatique ya papa na ba fanatique baninga ba musique congolaise ba yo katali loba na yo soro lobani en fait minga lobezate na imbela tabino boka douleur ni nazanango ya yo bolingo kaka soki moringa simananga yo baluke et salanga kuto salanga rien mon pepe yango nazelake luka moto ya kokani nanga oyora kuti ya paranga ite voilà donc oyo mbino kaka ba dédicace zate. Bon, en fait, na pesi bambote belé, na peuple congolais, na ndenge boyamba ki biso, to sepeli mingi pe na mikonzamboka na biso na ba soutien na bino. Donc vraiment ba merci belé, pe bambote belé bana ya Côte d'Ivoire, na kei na bino, bozaki na biso e bandeliti na suka donc merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Tam soupe bat msous ba luka ba peso ta moi eloko moko boye moi numéro na ah, vraiment, c'est plus 243 097 78 74 120. Wana o union sotor Luka a fortifié Dora spirituellement, financièrement, bozana quoi, moralement peu de sous. Donc numéro na yango wana bobengi moeza te wa kimbe te. Pour moi, il faut que na oliang conseil na bana pesa conseil. Maria na ibike bat bazai belé. Bazai na posa ba yo kabino ba yo kibino mais un dernier mot
pour apaiser au nion surtout partout dans mon kilo. On a sur le micro, le micro est banni au ça. Pour nos banda, nous remercions peuple ivoirien, nakai na bango, balembi bisoté, ba bandi na biso penda ti, ba souci na biso awa, nakai ya ba congolais nyonso tout, ba bandi na biso na aéroport ti awa, ti tozongi. Papa da kimbutu moko munene. Donc papa akufima ba œuvre nezali, biso tozali, viva la musique ezali kufite. Bo lemba biso te, bo pesa soka toujours confiance wana pesa biso. Eza bien, taka papa avant kufa lobi eloko yité ba petit si ba koli eloko yité. Dernier mot en wana sur scène. Donc eloko ezate donc. Ba merci Nabino. Lela papa na moi le yembo aussi. Mon gars vraiment force wana ezate. Oui, kasi na force wana te. Po ba yebaki no, po ba le na lo yembo. Yo mona. Papa zale nano na motema. Papa, tu resteras gravé. Et ça, mauvais souvenir nanga. Et ça, meilleur souvenir nanga. Donc tu resteras toujours gravé dans mon cœur donc. À jamais quoi, papa. Pas trop de rumeurs. Bolobaraba, n'importe quoi. Freddy Akimbe a monté la vérité. Il est comme une Dora, il est comme une Maria, ce sont des jumelles. Bana ya papa Wemba, Oba Yemba trip moi si, Oba Yemba moi si. Bangoyo. Bazaki ba angelouté, bazaki pe ba étranger té, bazaki ba congolaise. C'est-à-dire tout kabula pasi oyo na bango. Et belé bo benganga bo présenter nga condoléances. C'est ça. Nga bo monenga pe na lela ki parce que papa zaki mutumo boboto. Nga zaki na mardi papa boya ki ko sala na émission ba non kokate oui d'abord état mais n'apon sala na pompon miake mais to chapa za la wana po baloba na no bango nyonso. C'était ça. Viva la musique et kufate, viva la musique ezakaka. Viva la musique ezali ba tout baza ba viva la musique. Na ba ba longwa ba na viva. Pour ça il kufara te bon vivre au kufanel. Eza bon. Oh. Merci. Tokomi Nasuka de la nation Tonton Banda, l'homme invisible. Papi Gene, Pichumangaya, Sankitoko et Herman Ampo. Il y a une équipe complète na Yvette Kalombo, Kiriangandu, Biso Sala Rande Moussala. J'ai dit Chibanda, mes condoléances à toi. Et pourquoi pas, na Mima Wetu. Que vous vivez à l'international, d'ici Batimba, étudiants surtout il y a Turquie, Maroc, Canada, États-Unis, les Ivoiriens, donc Ivoiriens, Bozoli la Makassi, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Kenya, donc Bozoli partout dans le monde, Angola aussi, Congo Brazzaville, partout en tout cas, douleur ça. Tout le monde est bien, Benoît XVI, tout le monde est bien. Ndombas Mayasi, tout le monde. Ok. Pour na boyote, mais il y a pas numéro T. On a pas. Bon. Numéro Marielle Kondiza, plus 243 97 24 10 334. 97 24 10 334. Merci beaucoup. À moralement, spirituellement, financièrement quoi. Herman un peu à suivre.